Nani aza lukuta? Ah? Nani aza lukuta? Jésus a dit akoya osuka na mapata. Banda kenda. Ayate ti lelo to komi na 2023. Tozo kokisa 2000 ans kalaté. Banda kenda. Nani aza lukuta? Jésus a scro. Ah? Je vais te wémiter. Mande wona ngai to lukanzela fumuki mbam. So to lukinzela bangunza to ya comprendre ke banzela wana ya ba portemone magique ya kopesa ka sima ya kosala ni eza na litomba moko te. Nzela opesa sima. Hein? Nzela opesa sima. Oui. Ya nzela mabe. Nzela mabe? Epesa loko te. Papa, yo mwana mobali ki ndoko pesa ka sima. Na ebite na obenga oki démon te me ki monstre. Na Luanda po yebi onke comment? Eza ebele papa. To banga nzambe, to luka nzambe, to luka nzamba solo o nzambe bakoko na biso basambela. Mbanga pungu tulendo, ne tudezo, ne mbumbaloa, ne kalunga. Wa nzambe banoa. Ah, ba pelation na ya mwana. Do ya na force ko leka babindele, ana force ko leka Jésus, ana force ko leka Jéhovah. Pour na biso banoa. Pas ni manque de conscience. Ba baptême wana besoin na ba église, bani eza ko domination spirituelle. Ali biso to ba baptême besoin na ba église. Ba baptême mo ba pesa ka. Ah, na ba communion bolia na ba domination spirituelle. Ba témoin de Jéhovah ba kanginta be photo mundele. Ba angelo ba tsheli biso ba bindele. Ba prophète nyonso o ba yaka na mokili na Bible ba mindele. Ba nani nyonso o ba bengi ba saint, ba nani ba mindele. Et pour ce monde, bah que tu as sata, bah tu es mukila, il y a un pour ce monde. Mais yo pe, solo toi le coup. Et dans le kuta, ma. Bah yebika ke winta bazaka pembe. Au moni eloko wana pour nani ba ndamba bazaka pembe parce que batu ba yeli biso image wana doctrine to religion wana to enseignement eza ba blanc. O mundele tangu ayaki na religion wana intérêt nango. Objectif nango ezalaki pour appuyer ba richesse na biso. Objectif nango ezalaki pour rendre biso bo pauvreté au biso tozanango. Makambo ezo salema o nazo rappeler ka que 3e guerre mondiale ezoya et bandana 2025. Wana rappeler bino. 3e guerre mondiale et bandana 2025. L'homme prophète du mais oui. Non. Photographe. Non. Ya ngolo mona Jésus tango passe le ki abela ba ancêtre na ye Moïse na Elibayaki. Ngape na kena beleli ba ancêtre na po ba ko secourir na ba makamoni sozo le parce que toza na mission awa na mokili. Jésus Christ est né le 25 décembre. Mais balobi na biso lisusu que Jésus Christ babandaki ko tanga la état na naissance na. Parce que le 25 décembre uti wa wap. Donc tel est le pape, même pape. Baromo longo la ba saint na bango mindele baromo tchabike ko ba noir botala mikolo bike ko ba ya catholique. Na ba médaille oyo papa azola ta mikolo o mona kaka akomo longola ba mindela akomo tia ba noir akomo tia ba pyramide banini pona nini mom 4e génération o za 4e génération ya biso ba noir donc bon ba passer muso ba komo témoigner déjà na komba fumungi mba po nini po ba meki au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ba simba ba drapeau ba senga ba style ba sala développement exact changement exact pona nini po Jésus wana yoka ni te kufa mato ya tani ya kufa yoka ni te kwa mona na Jésus amona na te yoka te utai ko loba ava to ba na émission que na utaki bomona nga na ba cimetière na ba zamba non na kenda ko senga force et pas ba ancêtre na ba zamba kuna na ba ancêtre pour na ni eza ba cimetière sika ba kunda ba koko na biso malembe lambokina ba cimetière zela bande na biso ya diaspora botika ko finga surtout ndeko na biso bokechu premier wa yambo ozobunda ozana litia bien même abe moko zo sa banjir ozo finga ko finga te ko finga za solution te bundande nengo sitaka komba fumuyimba sita una nenga respect na nenga respect ko finga te eza malamu minute mwana ya malamu o sala ndoenga un sage à resera mission na sagesse et non en politesse ba nde batu babenga bino église ya bayindo to église des noirs. Selon bino moko et général bino te ba pesa bino ma identité moko boilo comme si nzambe na bino zala ande mwindu to ezala ndenge nini omoni David Wembe ya liboso eloko boma mutu mwindu ta complexe hein comme si bino nde bo evoka ka batu bakufa bozaka na posa bakoko bakufa to kenda ko evoker bango be esprit bakoko ba ya ko lobela ka biso
siko ba tuloka des ba banga reloko wana yango mona bino lem suboza na nzambe moka bien te na loba yango na émission Tioleka David Weme eli na Moïse bazalaka envie to bazalaka envie te bazalaka envie bakufa bakomaka ba ancêtre vite vitesse bino pe nzambe na bino zo pesa bino maele te bwende non biso bino ba yindo pe église de noir pe comme tu peux bino ko sana bino pe loko te biso guerre non biso guerre na biso na minute na to indépendance spiritualité tozana tozela oui bozela gaga non ndele kuna on sala nzamba za zo bima di nouveau nzamba za na retard. Merci beaucoup, amis fidèles Internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de Bino Bolinga Faming. On est sur www.idéologie TV. David Wembe, Masola Balabala, toujours. Pour nous, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, la Sarabino, na bête Rabino, Masolango, Nengenini, et c'est pas Sakapena, Namboka Oyo. Et là, c'est pour la 3e fois. Nayamba Bongo, Papa Luamba Madita. La oba nyonso ba yebi na kombo ya photo Luamba donc ngana ye to sola ka mingi masola ki bonzambe to sola ka mingi makambo église des noirs nde batu balobaka ba nzambe ya bayindo papa Luamba penda azana église o batu balobaka ya nzambe ya bayindo donc église des noirs to meka un peu ko sola na ye to ye ba différence ngwe za la ndenge nini nzambe oyo ba kolo ba yela ba africain na nzambe oyo ba africain bango moko bazalaka na nzambe avant moi ba complication ezalaka entre mitu ya bato nde lelo c'est pour la 3e fois susu na yambela bino papa Luamba po kozaki na posa boyoka ye autaki voyage akoti bazamba toyebi te auti kosimba kisi auti koboma mutu to azalaka na succès na musana na yebite wana masola balabala ekoyeko ratete donc tozana papa Luamba Madita to sola na ye makamunyo so obolobaki na otuna ele papa Luamba Matondo ingeta esala bino ndenge nini de bolobaka ingeta wana ezaka no nini ingeta eza signe ya respect signe ya respect donc tango yo pesinga mbote otuni nga santé o souhaiter nga santé nga pe fona répondre dans le respect donc ingeta eza signe ya respect po bakoko na biso na kala bazala kiso ba bengi bango oyo kaka David ingeta Kalunga do ba kombo moko bo ya respect eza kombo nzambe ya Dieu le créateur ne balba en français vanya pour tout le monde dans une appellation ya respect bakoko na biso bandaki ko ndimela ngwala biso to ni mami ingeta do eza na sozong sa motondo dans la puissance souvent na yebite ba nde batu babenga bino église ya bayindo to église des noirs selon bino moko et général bino te ba pesa bino ma identité moko boyelo comme si nzambe na bino zala ande mwindu to ezala ndenge nini omoni David Wembe ya liboso eloko boma mutu mwindu ta complexe eloko boma mutu mwindu eza soka zo kufa eza trop complexe non oui ce qui te souffrir pour un manque de connaissance so bengi mutu mwindu bato ba mona ngoza ndenge utolo baki est-ce que général et je n'ai biso komba biso tuza ba noir ba noir wana ngo ba bengi na frana na lingala bato mwindu bana ki kongo toke ba ndombe beto to na kanda de ndombe vous comprenez alors eso normalement ngo esengo parce que ba bengi nzamba ba noir mais biso religion biso ça ki ngunza biso tuza ba ngunza église de noir wana appellation bato bazo bengela parce que tozo bimisa identité ba nzambe na biso ba africain yango ba bengi biso église de noir mais vrai propre religion na biso et ça église de noir te mais ça kingunza parce que même il faut mo kimbango azaki membre na kati ya kingunza même ba mama ki pavita batala ki bangunza ba papa Toalani ba papa Philippe Pombomba ba papa Simon Utoko ba papa André Matsua tokotanga parce par là bangunza bazalaki ebele to biso toza bangunza alors tant tozo bengama déjà au nom ya banzambe na biso sa fierté parce que eloko zo sala biso eza manque ya connaissance nde tozo komi ko minimiser race na biso de to moment na soki ba tie mundele to mona extra soki ba tie noir
molemba yango na moye to mindimila donc moye mutu mundu andimande kono mutu mundu ezate yango pe mundela biso ke mutu mundu soki nano akufi te moye miyeba ezate donc mutu mundu akufa ayeba soko akufi pour ça to kufi nde place réalité mutu comprendre la réalité que hey natambola ki boy neneta ki boy ngana kataki za ok nezaki ko bunga donc yango na mutu mundu soki nano akufi te moye miyeba ezate alors photo longola complexe wana ya kimundele biso to za ba noir tant on bengi biso église de noir to sakedela on obete no maboko Papa Lomba na même idée na ndengo solo ba pona l'église des noirs souvent biso nyonso na ebite soki na za contre nga comme si to yebi ke batu ndenge to kola comme si to yebi ke nzamba za ka pembe nzamba za ka pembe nzamba za ka munele siko bino nzambe na bino azala ka mwindo to ndenge nini po ilo wana mo embo kama batu ba yebi ka ke nzamba za ka pembe omoni eloko wana pona ni ba nzamba za ka pembe parce que batu ba yeli biso image wana doctrine to religion wana to enseignement eza ba blanc o mundele tangu ayaki na religion wana intérêt nango objectif nango ezalaki po appuyer ba richesse na biso objectif nango ezalaki po rendre biso bo pauvreté o biso toza nango objectif ya mundele ezalaki po biso to souffrir yango moni ke batala ka futur o vie ba préparer ka futur même ya bana no zobota ceux qui ont encadré bango lelo to préparer bango futur telo ba yeba ke lobi ba souffrir o bana ba préparer bango futur so ko préparer bango mabe talaka net exemple na kozelo kaka ke bana ba misusu ba boti mwana za bébé mazo mi déjà kuka amelise masanga futur na ya ozande so ka baby o condamner mwana et ça les parents au baby si mwana donc veut dire quoi biso ba mindele ta ba yaki na religion na bango ba yaki ko enseigner biso ki bango poto croire na bango to se merfier et pas na bango to mena mona bango grave to mona bango ba supérieur biso to zala kaka ba inférieur yango moni ke ba tieli biso ba témoin de Jéhovah ba kanginta be photo mundele ba angelo ba tieli biso ba bindele ba prophète nyonso o ba yaka na mokili na bible ba mindele banani nyonso o ba bengi ba saint banani ba mindele et pour ce monde ba ke cha sata ba tie mokila yona pour ce monde mais yo pe solo to lo eza lokuta mensonge yango na nazo bisa ok mundele aki ko mini ko ridiculiser ko dévaloriser biso alongoli pouvoir na biso alongoli grandeur na biso ami pesi ya ye po biso to croire na ye te mona ye danger extra yango bango bazo ke biso biso mo to ke liboso ezate po na nini po tozo se mérifier na banzambe na bango or chaque race bata na représentant supérieur oyo a représentant ka race yango no moni ke bana Israël na loba yango na ba émission to le kake Moïse Jéhovah bimera ki po nzambe na bango ok na ba chinois bata na banzambe na bango ok na ba arabe pe kuna to mona ka hala ba arabe basambela ka Jéhovah te basambela ka Izana milite basambela ka wamba Congo te oya biso bango ka hala po na nini azanza ba représentant race na bango. Alors biso pe ba noir to na nzambe na biso ba représenter race na biso yango na mona ke même Jéhovah aloba na Moïse ke lobela bango nzambe oyo Jéhovah nzambe o bakoko na bino basambela Abraham Isaac et Jacob. Désolé que ça que différence entre les deux d'Égyptiens pour dans quatre Égypte ba ndo sambela Osiris et Osis Osiris et Isis bango na bakoko ba premier ancêtre o nzamba sala na kati na mabele pour na biso ba noir bango ba représenter race ya nzambe o ya biso ba bingi yo ntinu wamba Congo. Ye wana ntinu wamba Congo ye wana nzambe oya monisa kati na biso banwa wana nzamba batu muini ya biso wa monisa kati na biso na banwa ntinu wamba Congo alagi couleur ni noir donc papa Lomba na makam ozoloba soki na lingi na comprendre bien donc ozoloba biso bayindo tozana nzambe na biso pe ya poso moindo yende ntinu wamba Congo nena otoyo wamba Congo ntinu wana ngelo ba mokonzi wamba Congo donc mokonzi na kati ya gouvernement na ye ya lulendo ya puissance ye wana wa bengi ntinu wamba Congo yewa ntinu wamba Congo te Congo okay ntinu wamba Congo
wana nzambe na biso wana nzambe na biso ba noir parce que nzambe tant asali 4 races na monde akaboli chaque race na ba descendants na bango tela kaka nanu balobi bato liboso basala na mokili adana Eve to bandeli sur loko wana po bato ba comprendre pour na question na yo mais kaka bango bayelaki biso religion baye koyebisa biso que l'Afrique est berceau de l'humanité engelo bani esika basala muto ya yambo eza na Afrique mais bango ka bayebisi biso que adana Eve bato liboso nzamba basala na mokili confusion. Jésus-Christ est né le 25 décembre. Mais balobi na biso lisusu que Jésus-Christ babandaki kotanga la etango na naissance na. Parce que le 25 décembre uti wap. Donc ngelo ba ke Bible tango yaki eko sa biso poto yango babenga ngo mbela mino mibale. Yango nazo mona ke Bible eza livre to loba ngo bien eza livre commercial. Biso ba noir to na propre histoire na biso. Il faut tozonga na histoire na yango nazo mona ke na profiter ko loba même nazo mona ke ba président na biso Afrique. Bazo travailler kaka sur ba bénéfice ya ba blanc parce que bazo se mérifier kaka na ba blanc ya wana zo mona ke bazo sala eloko malunga te na Afrique pona nini au lieu basbaya bakuta na bangunza bapesa bango modalité na forme ya ko diriger bango bakendaka na ba blanc au blanc wana yaki na livre na Bible wana pona bénéfice a piller ba bia ke nango ya wana zo mona ke ba président africain bango wana baza ba pion o ba ça il a ba mindele pour ba piller ba richesse na biso en Afrique biso tozo souffrir ya on mona ki nga na PCP na mbote mingi ba follow le mingi pa ya président Ibrahim Traoré ndenge bazaki na sommet ya Afrique RIS na kati RIS ba makambo alobaki eza sanga nini réveil spirituel ya poso moindo pona nini babiloko wana moi toza su coloniser na ba colon ezate po batu ba nda suku to défendre mabele na biso to défendre ba richesse na biso yango nazo mona game ba président na faso ba sai bongo bino bo benyango za Gabon oui Gabon ça réveil parce que comment un président hein oza okomina maladif okomi handicap mais ozo ngotuka pouvoir te ozo briguer kaka na mandat pourquoi pour la bénéfice ni entre ta peuple na ba so souffrir. Eza ki mandia, eza ki mutema mabe. Hein? Pays, ba président ba comme si ba pays comme ba propriété privée na bango. Non. Et David Wim. Papa Luamba, toujours que moi malembe na ebi ke bato ba otala biso ba zo comprendre biso pena po Shabana Luanda wana ndeko na ngai donc na ebi maramba ki bonzambe c'est la mo penda sérieux pa yo kango goblis Rastaman la musika, Jassira Pembele, Pero la Goblis, Alexandre Goblis, malgré tout le monde a été donc, tous ensemble, Josia, Kiotiam, Papa Luamba, na monde la bino, Bayindo, Makambo, Oyo, et zo salama na minute Oyo. À présent, Afrique, bakomi ko teleme la mindele, selon bino, bozo mona ngondengeni. Et ça un message na pas l'église na bino bato moindo. Mais David Wembe ngoki tout ça la mission non. Ola bato balanda ba mission de tout ça la ka. Na loba ngo met fois 4e génération. Et ça 4e génération et la ka. O mama qui pas vite taper ça et la ka. O il faut mugimba ngo lobela que 4e génération. Molimo na ye kuya ya kwatulendo po ya kosisa makamyo sa mabe ko pesa kokozongisa conscience ya poso moindo ko tia yango na place ozo comprendre donc veut dire makamyo so zo sale mapo ngonga na ngo ya ngoyo makambo zo sale ma o nazo rappeler ka que 3e guerre mondiale ezoya e banda na 2025 wana rappeler bino 3e guerre mondiale et banda na 2025 mais oui. Non. Photographe. Non. Tout makambo ezo salima lelo na Afrique, eza conscience ya peuple africain comme olamuka. C'est parce que pour la nini, toza na 4e génération oyo bilaka fumba ngapesa ke mbandu ya ntilolo. Boli mbandu ya ntilolo. Mambo sama na minute na moto. 4e génération za 4e génération ya ilaka. Fumugimbango alobela ki yango déjà. Alobaki nini? Le premier gouvernement alobaki yango na Manyansanda, alobaki yango na Lubumbashi. Abaki le premier gouvernement au bako gouverner na terre indépendance, bako diriger kaka sous conseiller à Babindele pour travailler car rapport à bénéfice à Babindele. Un grand désordre spirituel est qu'on a installé. Tout jusqu'à ce que
peuple africain ekoya kozongisa conscience na ye tango wana nde ekoningisa mokili mobimba tokomona parti par là makambo tomona nanu te ekoya kosalema ekoya kozongisa 3e guerre mondiale. 3e guerre mondiale wana objectif nango eza mpona kolibérer race noire. Pona ko libérer race noire. Alors Poutine mambazo sala wana eza makambo oyo nzambe puisque fumbango aloba yini molimo ya nzambe eko kita kati na bango eko sala pe kati na bango bango na bakoputana nde eko pesa libération parce que grande puissance faut elongwa na États-Unis ezo en Afrique. Ce qu'on a minute yo grande puissance ezo balancer entre Asie na Afrique. Grande puissance c'est ce qui est bon. Désolé, on a déjà les États-Unis. Pour bangote babanda kiango et où t'as na biso en Égypte qui na RSS qui est comme les États-Unis. Alors, biso suko grande puissance faut ezong. Mais ce qui détoile les abou entre en Asie ou bien en Afrique. Alors, tant la biso cookie. Les présidents africains, il faut pas comprendre le quoi na ke na ta toza sous na ta ya kalate. Donc, comme na ta ya conscience et réveil spirituel. Donc, molimo ya conscience et réveil spirituel, ezo la ta poso muindo nion so place ça, azo comprendre déjà que moment où toza. Ozomona, même goute même ba pasteur lelo. Ba pasteur muso ba témoigner déjà na komba fumu ngimba po ani. Po ba meki au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ba simba ba drapeau, ba senga ba style ba sala développement exact. Changement exact. Po na nini? Po Jésus wana yoka ani te okufa mato. Yazana ya okufa ayoka ani te. Kwa mona na Jésus, amona na te yoka te. Aza bien moko aveugle pe ayoka te. Aza neto benga ngona ki Congo donc singinia. Donc muta singini muta yoka te. Parce que l'Afrique, ils ont souffert. Tant la l'église est tombée. Ils ont simbaté. Toujours, le président wana, se confier à la pasteur, Rome, tant le pape, même le pape. Baromo longo la bassin, bango mindele, baromo chabike kwa noir. Bota la mikolo bike kwa ya catholique. Na ba médaille au pape azola ta mikolo. Au mona kaka aromo longo la ba mindele, aromo chaba noir. Aromo chaba pyramide banini pona nini mon 4e génération eza 4e génération ya biso ba noir de puissance pouvoir spirituel les na biso ya wana zomona ke même ba démon banganga bakomo sa ba publicité yo no boya pa nga na lia papa na lia maman na lia ndeko na lia boya nga na za grand-mère na peso porte-monnaie magique okoza $50,000 $5,000 par jour et boyo za na condition te okopesa makila te wana bazobenga bango po bakindi bazo biloko wana sima nango ba sacrifice makila oh ba biloko wana za ba courte joie eza ba courte joie bo métier vie na yo en danger pona nini bato bango mosa bongo parce que bakena ba pasteur bazo ba lupemba te ba pasteur ba bondeli pona kimia lobiko ya lobiko zo ya tel bato bazo perdre conscience bazo ba conscience bazo bake bazo mona ke nzamba a résister kate na mokili oh nzamba zali so nzambe wana nde tozo sambela bien te yango tozo za réponse te. Il faut que ça bien pour toute sa réponse. Il y a un objectif au biso to yeli. To yé pour tout sa conscience pour ce moindo. Il y a un homme président africain. Oh yo bazo diriger Afrique lelo. Ba ngonde baza ba porter malheur. Oh zo sala ke ba jeune ba perdre connaissance conscience ya ko kende ko lukara banganga. O le ba kipona nini mboka zo bongate. Mboka zo bongate pour ni ba président wana ba diriger na nzela mabe. Ba kena na ba illuminate. Ba franc-maçonnerie, ba rose quoi. Banzela mabe bagena oza ba conscience ko bango kuna ta batindaka bango te po ba robungisa batinda bango ba robebisa po objectif na bango ezaka yango wana ba recherche tout comme président Traoré alobini comment a une question comment biso en Afrique to na terme riche mais ba bis toujours faille donc passe aussi la tête qu'est-ce qui se passe au juste. Et ça manque de connaissance, manque de spiritualité. Il y a un autre pour toute indépendance spirituelle pour ce moyen de tout la mouka. Tout le canzela bako qu'on a vu s'il te plaît. Tout la mouki les nègres zokinde. Ba pasteur bazo comme ba riche. Biso ba membre to comme ra toujours ba pauvre. Pourquoi? Vous avez montré que dans zela malungate, tous on a ba reculer puis on mieux sauter. Tout ça na recule. Total anan, liboso bon to sauter. Total non poto sauter né la image de David Wembe. Total non poto sauter. Davinel papa tiamo. Total non poto sauter. Oracle Bibale Sarah total non poto sauter. Wana maloba ya Fumo Luamba Madita papa Luamba Madita. L'église Nabino. Comment ça fait-il? Batu mingi ba croya kanabino te.
Ce que yoki bino makamlem su bo loba e mo boloba makambu bamsu ba ko pesa bino raison mais des na Congo to sola lo lem su na Congo to na Angola batu mingi ba croya ka na église de noir te donc biso moko ba yindo papa Luamba to croya ka na église de noir te problème ezarani église de noir et kosaka biso to église de noir boye ba ndeni ya ko expliquer batu te ke africain il faut assembler na nzambe na ye moko ya Afrique église noire ne olobi so to kosaka kasi ba o ba la vérité to lo ba to pesa bango défi bino bo lo ba vérité bo moni que Jésus yene mokonzi ne mobikisi abikisi Afrique zo bika te banda to pesa défi wana na Afrique Afrique te a bikisa te banda to religion christianisme en Afrique dans 5 siècles na ndambo tala résultat oh biso sikoyo fumugi mbangu aye asali kaka na mission na ye na prison asali ka 33 ans mission na ye na prison 33 ans alobel mamba indépendance na 1960 Congo c'est indépendance Afrique nyonso c'est indépendance combien de temps eleki mais banda ba promettait Jésus a prometté combien de temps eleki banda la l'an 33 ceux qui a kufa pe na âge 33 banda la l'an 33 kenda tilelo ya raté nani azalukuta hein nana sa lukuta Jésus alobi akoya osuka na mapata banda kenda ayate ti lelo to komi na 2023 tozo kokisa 2000 ans kalaté banda kenda nana lukuta Jésus askro hein Jésus askro azalukuta yende mutalo ba mambo salma biso to yekore yelo oni nezo sala ke bazo yokela biso te biso moindo azaka toujours na aveuglement moral conscience ba yindo ezali susu te tala comportement ba to comme se comporte yo nimi bena nganga pesi publicité que non na lia papa na lia mama mutu aza conscience akolo ba biloko est-ce que na kala to bano mona ngo mutu alie papa mama fa so ni ko banga melele ko mina ngo a mama na ngo gloire mais kala te rolbela mo banga ngala ba lela kala te fumi manga simba ki kombo kala mita zo kombo la abanda déjà musala au moins te ba mort subite ça na bato monde spirituel est au fond. Rendez-vous kuna. Parce que fumanga ezo sale passe pour nini. So ka telle majorité bazala mabemingi. So ka ngia beta fimbu. Ye peka papa ayoka mawa. Yango zo mona tindi bangunza na ye baya kote ya bato. Malembe ngunza tango teyaka. Biso tozo teya na force majorité. Tozo teya conscience peu compréhension mutu sala à comprendre ni na nzamba lingi pa na bato mais Bible kota bongote. Bible kota na fimbu na arme. Babomi mutu na makasi po ni andime la Bible. Mais biso toye na malembe. Bana baza lokuta. Est-ce que loko ya malamu o est en avenir et kota na fimbu. Ba lokuta ya c'est vérité ya l'escalier et ngo ba malé donc bato bazo comprendre te na minute yo banda to banda mission oyo na 2002 to zala ka 10 hein to zala ka 10 mais les autres comme plus de milliers de personnes donc veut dire ngo ba ke malembe ta ndia tu lo ngweni hein vous avez ngweni église de noir caméléon église de noir beaucoup ma peu ko zo bato kuza batuna ba fidèle ba koma pe ko ya oh net ba ba koma osambela pa na bino pe o ebele ya kotanga te ya ebele lelo vitesse yo bato bazola la makambo ezo kende vitesse ya kosakana te parce que ngongeza mukie fumimbango apesi biso ngonga mukie pour calamité photos à indépendance spirituelle oh indépendance spirituelle et aux apamba te et ya na frappe ya on a zo biso que 3e guerre mondiale kalaté ezo déclencher pour la libération de la race noire. Pour conscience, batunye sote ba comprendre na parole, bamso ba comprendre na frappe. Bamso ba comprendre na frappe. Alors ndeko na ngai to luka nzambe ya solo ya bakoko na biso tozo tongela e nyonso. Ngonga o eza su ngonga ko plier mobile na biso te. Ba bisimbi, ba génie na biso bazaya ko telema. Bakoko na biso bazaya ko telema. Moment eza su moment ko plier te. Et lo pe o sugo e senga kalem su bato ba banga bino ngwana. Nazolo ba selon bato, nde bato ba lo baba. Comme si bino nde bo évoquer ka bato bakufa bozaka na posa bakoko bakufa tukenda ko évoquer bango besprit bakoko baya ko lobela ka biso siku bato loka desi babanga reloko wana yango amona bino le msu boza na nzambe moka bien te na loba yango na émission Tioleka David Weme eli na Moïse bazalaka envie to bazaka envie te bazaka envie bakufa
bakomaka ba ancêtre. Mais Moïse tango ayemona ipasse le kaki bana babimelaki bango. So oya bango yokomi nango bonzambe. Ba ancêtre yo lelo soko okufi okomi ancêtre. Veut dire okomi sikoyo na okomi sikoyo esprit. Alors yo siko okomi na force ya koya ko bundela biso na mokili oyo. Alors liwa eza séparation ya corps physique pe corps spirituel. Et lelo ozomona ki ba misusu bakufa bazomona na ebele. Donc liwa ezalaka nango te, liwa eza nango ka séparation. Or monde spirituel eza réservé par na bakoko na biso. Bango siko baza na force, to comme ne omona ngai. Oto loba awa ke otai ko loba awa to ba na émission. Ke na otaki bomona ngai na ba cimetière na bazamba. Tu va plus mo. Non. Na kenda ko senga force. Et pas ancêtre. Na bazamba kuna. Na ancêtre pour na ni eza ba cimetière sika ba kunda bakoko na biso malembe. Lamboki na ba cimetière. Zela. Soko moni likambo moko boye ezo déranger famille na yo. Et que vous okoka kozola ngo solution te. Il faut recourir na ancêtre. Bango bazana secret. Bango bayebi eloko nini il faut bosala pona nini po bolongola eloko ezo faire souffrir na kati ya famille to na yo. Yango le mona Jésus tango passe le ki abela ba ancêtre na ye Moïse na Eliba yaki. Ngape na ke na beleli ba ancêtre na po ba ko secourir na ba makambo nyonso zoleka parce que toza na mission awa na mokili. To yaki pamba te. To yaki te poto boma ba papa na ba mama to pesa ba to ba témoigner magique. Yango te. Yango peut-être dans batindela. Tala ba esprit ira eza trop. Na monde. Pona nini kutambola conduite za bien te. Alors ba ancêtre baza batu moko bazala bakufa bakinda bakoma ba esprit baza na puissance donc bangonde bayaka ko secourir biso nakana mokili to zali ya chair po biso sikoyo force na biso eza spirituel force na biso eza physique te mais eza spirituel so na ke luka bakoko nanga eza nde po ba ko secourir ba osala au secours na eloko moto za nango posa bangonde alors so ba génie baza na bango baza ba simba ba secret spirituel o etale ba invention otali ba invention otali ba makambe belé ya mabele ya banzete ya banini ba mai mupepe moto tout soko za nango besoin contact faut contacter bango nde ba opeso mayeli pour osala pour obixer donc prenons par exemple mundele soko yo mundele ko na grotte akena na ligne akena mai akena osani akena okuta na ba chinois bango ba pesa bango mayele basala ba biloko to salela o ba bengi technologie lelo ba chinois lelo ba ke liboso po ani bon bino pe nzambe na bino zo pesa bino maele te bwende non biso bino ba yindo pe église de noir pe comme tu peux bino ko sana bino pe loko te biso guerre non biso guerre na biso na minute na to indépendance spiritualité tozana nuna tozela oui bozela gaga non ndele kuna osala nzamba za na zo bima di nouveau nzamba za na retard s'il te plaît. Nzamba za na. Mais bolu Afrique ana retard te papa lo. Nzambe. Ana retard te mais Afrique ndeza no mo. Afrique eza na retard. Ah. Mais nzamba ana retard te. Veut dire o ya prépara ki pa na bino. Akosoka kokisango akokoleka pe azali boso na. Balobaka ko kende liboso ya kokoma te. Bateki dans Kongo babenga bateki de la si bazimuni na si bateki la. Do bato bazali liboso bazonga sima, bato bazali sima bakoleka liboso. Biso tozali ba grande poussa du monde. Dans l'Antiquité, dans l'Égypte. Mais l'Égypte, ils ont un ciment. Bango bakenda bazali boso. Toko biso ta toko récupérer. Toko le kabango. Au moni biso en Afrique, toza na richesse, toza na puissance pour le monde entier. Mundela benga vuto noir et Dieu. Pour aller amona ba makam. Alors biso siko soki ngonge koki, toko sala ko leka ba mindele. Alors yango toza na guerre spirituelle. Po tozo ngisa na conscience ningo to te ya ke po ni ba no ba zondi mela binote. Po ni manque ya conscience. Ba baptême wana besoin na ba église bani eza ko domination spirituelle. Alors biso toza ba baptême besoin na ba église. Ba baptême ba pesa. Ah na ba communion bolia na ba domination spirituelle. Alors babilo kwa lango te faut ko longola ngo pour conscience ya mutu mundu zonga oyeba nini nango na osala nini nango na osala te il sera nini na mais ko toute publication mo ba baptême ba su kana mai te wana za baptême te wana za mbiekolo mbiekolo ba biekami donc ba benga biso na français na te terminer na ko utiliser donc ba tozo biekama donc na musala oyo ozo sala
ba oye ba pesi ba kisi yo susu nguya mususu na musala ba basaka na mai yango eza baptême eza baptême te baptême wana bazo baptiser biso za baptême te to quelle soit puissance na mai eza baptême te eza différent tala ndenge ba pasteur basala na oya biso eza baptême te yo moko sali na yo obimi na yo donc veut dire mai wana elongoli yo ba maladie mai wana elongoli yo ba combat za nango mai wana elongoli yo ba salité mai wana et se purifier yo mai wana et commission et bakisi yo force spirituelle mai wana vous comprenez mai wana et bakisi force spirituelle mais ça baptême ti ya bango siko ba lo ça baptême bazo baptiser na kombo ya Yesu eza baptême ti biso eza baptême ti Papa Luamba, to comme na vraiment na suka bato ba Holanda yo. Ba lingi pe ba ebelo moko. Papa Luamba asambela ka wapi? Nga asambela na ACK Kintwadi kia bangunza. Ba bengi yango na awa ACK abrevation na ngoza association confessionnelle Kintwadi kia bangunza. Kintwadi kia bangunza. Église eza partout et toza na kakwa ku ville côté na Petera. Toza na Malueka, toza na Sapu, Kimbangu Sapu Koti, toza na Villa Fleur, toza na Soukana, toza partout. Donc na Angola pe toza les mes sources na biso eza na Matadi. Vous avez la Bible? Non, Bible te, biso toza livre na biso. Na comment? Et komami e uto komama na chef pitolo ya biso. To bando tanga keluka, o to komama na papa Nsunga Makembuta Netadi. Za fondateur église à DKB. Autaye kokufa personnel nde tout mwana biso tangwa ye papa menga tsuka tangwa ye donc bino botanga na bino comme si bino botanga na bino ba livre oyo non toza na livre oyo tout mwana biso papa menga azaki inspiration na 2018 et pas Fumu Kimbangu na Mbanza na Sekebanza na Mayombe nde Fumu Kimbangu abimela biso foko ma livre pour eptanga mamukili mobimba pour na biso ya munene toza na minute toza na 16 livres na exact des beaucoup 1 à 2 toza 32 livres mais to kabolango 16 na minute toza tanga 16 na kata na 16 livres wana toza izolobela histoire ya biso bato mundu banda commencement ya mokili ti lelo toza comprends livre na biso za totanga ngo po lelo na ye nango te à la prochaine émission na roya vraiment na livre wana na banda ko te sur livre wana na ndo te sur livre wana bato ba croire na binote okolo bani mpona bango bon bande wana ngai poso moindo totala mokili ndenge ezokende totika distraction moment où toza eza moment moko très dangereux bomoni ke même banganga kisi batelemi bakomosa ba publicité bakomoluka ba client do sata telemi akomoluka de tout pas moni ke akomi na suka akomoluka suko ba membre pas kufa na bango nzela moko alors tolwa muka totika distraction toluka kosala eloko epesa biso avenir ke ewe kokata biso vie à la longue alors toluka nzela nzamba bakoko na biso nzambe existe totika kotia espoir na bato Dieu existe nzambe wana yende muta tindi biso apesi biso bangunza pouvoir po tolamusa mokili topesa lumière na mokili tolanda nzela bakoko na biso tala mokili ndenge eza koningana bacoup de terre par-ci par-là na ba présidence pona nini ngonge koki race noire tolamuka ta ya kokuya kolon ya colonisation sur eleki ta ya aveuglement moral et sur eleki to na ta ya réveil spirituel to lingi conscience a poso muindo e lamuka to lungwa na mabe to kanisa oya malamu to kosala pona venir na biso lobi to tika makambo kufinga okuluko créer base po oyebana o finga mais ça na solution te kufinga na eza na venir te eza na courte joie sala eloko osoko lingi succès ezali existe mais luka on a ninga solo pour pesa yo avantage na venir ko finga na za ba négatif boso ko kangelo ba porte après ko luka logo ngenza menda me pa loba ta wana na ibisa ke boya ko yoka ngongeza mokili za ko ninga e makambo zo na mokili e ozo osema bana mokili banana ne salemate to banga nzambe to luka nzamba solo o nzambe bakoko na biso basambela mbanga pungutulendo ne tudezo ne mbumbaloa ne kalunga wanzambe banoa ba appellation na yangwana do ya na force koleka babindele ana force koleka Jésus ana force koleka Jéhovah pona biso banoa
le seul solution na biso eza maboko na ye le seul solution na biso eza na maboko ya Fumu Ngimbangu na sengi na ba autorité ba chef de l'état ba politique bangunza bapesa bino orientation ndenge nini bokosalela mpo boyeba kosatisfaire peuple bazosouffrir peuple bazangi ata eloko ya kolia peuple bazokufa na nzala pays ezokoma pauvre mais yo moto ozodirige tokoma milliardaire mbongo ozozwa wapi bandeko na ngai toluka nzela ya Fumu Ngimbangu so toluki nzela ya bangunza tokoya kokomprendre ke banzela wana ya baportemone magique ya kopesaka nsima ya kosalaka ni eza na litomba moko te nzela kopesa nsima nzela kopesa nsima oui ya nzela mabe epesa eloko te papa yo mwana mobali okende kopesaka nsima nayebi te nakobenga ngo ki démon te me ki monstre na Luanda po yebi onke koma eza ebele papa ba jeune garçon bakomi nango patience ezosila balingi succès na Luanda oui eza ebele bazopesa nsima papa Lomba tosisi na biso mo bambote na bato ayo napesi bakiese mingi na babunde nyonso ya kitwadi kia bangunza toza na moment ya construction ya temple na Matadi toyebi biso nyonso donc courage en tout cas bato nyonso pe oyo balingi bazwa livre jour na oya na livre nango eza nango permis na mutu nyonso eza chrétien musulman tout mpona kotanga kozwa conscience connaissance pardon livre wana ezali eza permis na mutu nyonso donc jour na oya bokomona yango mutu nyonso oyo ngosomba osombi mpo otanga ozwa connaissance spirituelle et puis ya biso bato mwindo eza nango permis na mutu nyonso alors napesi susu yenge na babude nyonso ya nzela Kongo ya bamangomba na biso par-ci par-là bakizi kwa DKB BDK ena fifuvamo tout baeglise na biso ka nyonso ya nzela Kongo napesi bino bayenge na bino babunde nyonso mpe bamembre nyonso ya diaspora napesi bino bayenge na bino tuka tobunda mpona lokumu mais conseil ka susu na kobakisa biso David Wemi na bandeko na biso ya diaspora botika kofinga surtout ndeko na biso bokechu premier wa yambo ozobunda oza na lit ya bien mais mabe moko ozosala banjire ozofinga kofinga te kofinga eza na solution te bunda nde ndenge ositaka komba Fumu Ngimbangu osita na ndenge ya respect na ndenge ya respect kofingaka te eza malamu mingi te mwana ya malamu oyo asala ndoyenga un sage aresera mission na sagesse eno na politesse eza bien te en tout cas mbote vraiment na David Wemi merci mingi na émission kitoko ya Idéologie TV en tout cas bosabone na émission moko vraiment eloba mamba bien omoni kanga alega mingi mpona nini namona ke en tout cas aza vraiment na bagage intellectuel donc en tout cas boya beaucoup ta mission plateau na biso eza libre pour na biso nyonso en tout cas na relégation à prochain numéro en tout cas bambote nyonso na bino nyonso bolandi biso en tout cas oyo nyonso aza na baquestion kotuna abenga David Wembe tokozonga lisusu mais bato basengaki débat bazoya pete na débat donc nazaka awa mpona bino ok nazoya kaka mpona bino tozosaka partage ya connaissance parce que poso mwindu toza biso tolamba to bambote nabosani te bana na ngai Eugène Luamba Makitukulu Luamba Vando Makitukulu Luamba Eugène Okeba Luamba Eugène Okeba Luamba en tout cas famille nanga mobimba napesi bino bambote na bino banda na Matadi Kinshasa Kinzamvote papa nanga azali Boma pe awa na Luanda Nsoyo par-ci par-là bozali ba mbote na bino ebele matondo tosakidila matondo kwa sakidila na batu nyonso o balandi programme David Wembe masola balabala Idéologie TV boteni nga regret te eza ba propos o ebimi na monoko invité alobi o ya yebi yo soko Monique alobi mabe ko finga note yaka ko contredire ou soit comment message boko boye o toyeba nini oyo lobi préoccupation na yo eza nini préoccupation na yo eza nini lingala yo boko portugais français do et comment moko mbwe donc o komelo ko moko be toyeba idée na yo préoccupation na yo eza nini par rapport ya makambo onde kwa lobi ko finga eza na ngopinda na sens te yo sozo croire na nzambe soki ya mungwa eza na mutu mususu akwara na nzambe ya litungulu donc loba te ke nzambe ya litungulu aleki nzambe ya mungwa ko loba nzambe ya mai
alegi nzambe ya potopoto te po mutu na mutu aza na nzambe na ye. Donc restez branchés sur Idéologie TV. Ah makamba bien ça, on est ensemble avec vous, tout abonné Idéologie TV na linga bino trop ya